toyebi te asalaki yango déjà avant pour date eza les 6 makambo s'est passé récemment jusque là mutu oyo atindela Manick de John mandat d'arrêt wana Cindy Leker ke Cindy Leker nde atindeli Manick de John mandat d'arrêt tozande awa Viron Nzambi Nkumu Africa TV mon entier bolanda ezaka moko Nkumu Africa TV bo s'abonner belé. Nasenga la population, abonnez-vous dans Nkumu Africa télévision kitoko wele ma vérité. Nkumu Africa TV bo s'abonner massivement Balinga Serge bo s'abonner dans Nkumu Africa TV. Voilà, chers internautes de Nkumu Africa Télévision, n'habitez vous partout dans le monde. Pour la émission Nabino, il y a Vérité News. Votre humble présentatrice est Grace Makola, Kinshasa, Kasavubu et Zeko Yinda Mabe partout. Babe Internet c'est Peli Motokuna. Suite il y a mandat d'arrêt à Manick de John. Manick de John Lelo, Tomoni. Quelques chroniqueuses na ba page ba publier les biso mandat d'arrêt oyo baza ko accuser bongo Cindy Leker que Cindy Leker nde atindeli Manick de John mandat d'arrêt na ye juste pour na ko éclaircir bino bande konanga ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba analyste ba page Facebook en tout cas tous attend tous attend soit au moni ba publier loko nesi biloko ya l'état ba papier ya l'état ba document ya l'état et ça sera toujours na date na kombo ya accusé na signature ya mutu o ya tindiam ou ya procureur ya parquet songolo nde tolobaka nde ezalaka tozwa mandat d'arrêt wana ya Cindy Leker Viron Nzambi Jikakis et deux biso les réalisateurs to banda kotala depuis likolo tina se Vous accusez Cindy Leker l'honorable que c'est elle qui a envoyé ça à Manick de John. Est-ce que bomoni combo est Cindy Leker ou bomoni signature est Cindy Leker? Point d'interrogation. Et le retour le beladissous et ça problème il y a date. Makambo Manick de John a Cindy Leker et où que s'est passé il y a cela 2 semaines. Makambo Cindy Leker na Manick de John et où que s'est passé. Manick de John droit de réponse naé et je coûte pas même 2 semaines. Et je coûte 2 semaines té. De ton mona qui réaction et Cindy Leker plutôt droit de réponse et 2 semaines té. De toi qui comme réaction et à Manick de John en disant que message Joanezaki à Cindy Leker té soit à l'obaki Kandi et l'ingénieur bien. Ce n'était pas aussi pour Fali Poupa. Pour ya sita qui Poupa na sukate. Fali na mokileza ka Fali Poupa te ya tanga ka Fali. Et ensuite, à l'obi que a un problème na Koffi Olomide a un problème na Cindy Leker te. Là ezalaki Manick de John après réaction ya Cindy Leker. Tout le monde a vidéo Cindy Leker a circulé et page à Liboso a publié qu'en chaîne YouTube à Liboso ezaki na ndomboli no leader au place biso nyonso tout le monde qui ango avant que na ba téléphone na ba page mususu na ba chaîne YouTube mususu
Après, tu as koyoka réaction, il y a Manic de John, il y a Zamutamvuluzi, ceci, cela, Cindy le cœur a respecté, Aza maman ou Akoki Kobotaye. Et puis, elle était étonnante, comment Cindy le cœur a baye. Tandis que, dans un monde d'internet, Moutaola la zate, Moutounion ce soit surtout qui soit bika nzambe merci bon, naba oba priak. Une fois le bika nzambe merci pour na monitor sur téléphone. Il suffit qu'à megeza. À côté bandi kolandela na YouTube nini eleki na TikTok nini eleki et jemima na mari ya balobi nini ebemba mama ba mari ezaki ya mama ba jemima plutôt ezaki ndenge nini koto nani afingi muninga na ba page to na Anel kana Manuela kitoko nani afingi muninga na sala kibo. Tout le monde a un monde internet ou a landaka ba page o elobelaka ba actualité alinga toujours ayeba. Et surtout biso ba chroniqueuse to lingara to yeba après to landela ngona source. Est-ce que réellement les pages journée publiées ça bongo ou pas? De to ya ko vendre liboso na bino to sala bino ba analyse to sala bino ba émission selon compréhension na biso na ba information na biso na source autozoaka. Regardez bien mandat d'amener wana bande yango likolo tinasi. Et ça na combo ya Manic de John Itunime. Adresse pe batel biso avenue Pumbu numéro 9 commune ya Bandalungwa. Wana bato Bandalungwa nde ba oyeba so eza kota wa Manic de John ou pas. Batu bana Bandalungwa nde ba oyeba. Après muto atindi mandat d'arrêt wana. Place ya signature na ye eza caché. Kombo ezate na suka tomona soki Floria soki nani kaka moi parti mo ya mukie mais tozo yeba te est-ce que Cindy le cœur honorable yé pas ça Mutamvuluzi asalaka mandat d'arrêt wana depuis le 6 janvier 2023 po bakoko déjà ba yebisaka e que après ba semaine Manic de John akoya ko salela yebe mission to akoya ko bimisa benjir na bensulte wana to yebite Manic de John biso nyonso to yebike na internet azana problème na bato belé azana problème na bato belé Manic de John afinga ba Cynthia Kapash kuta salela émission donc atikala ko répondre été et Sili Karine Mokonda afinga tina grâce temo afetaka 25 ans age matrate kitakate Manic de John kaka yena bato fimbu na fimbu akoloba kutu te bapota na fimbu voldi malade utaka wana keni pene hypocrite aza warrior mais akende pe ritazwa kambongo na concert à martyr mama kambo belé Manic de John siko lokola babombi place ya kombo ya muto atindi mandat d'arrêt tokoyeba ndenge nini keza Cindy le cœur tokoyeba ndenge nini keza Ken Piana tokoyeba ndenge nini eza Cynthia Kapash tokoyeba ndenge nini keza bato ya finga wana moyen toyeba ezate si réellement keza Cindy le cœur mutatindi po ba page oyo eye ko accuser Cindy le cœur que motema mabe alingi a faire souffrir pauvre femme comme Manic de John tozo kende wapi ton mabe le karato ya raté to conseil na mona tangu tout te Manic de John ça be mission na e boyaka wana botie photo Manic de John o Manic de John ko finga te bo mama to tika na mona te na mona kate. Est-ce que Cindy n'a pas droit na likambo est touché parce qu'elle le baki bien so ba futa Manic de John mbongo plutôt pour salir ye abimisa ba makambo azo bimisa wana akomi lokwa elilingi na ye abandola ndela ye to yebite asala ki yango déjà avant pour date c'est le 6 makambo s'est passé récemment
Mutu mususu okoza na problème na ye qui 2 ans ou 3 ans. Jour l'autre yo papa ou maman na la police kuna l'état likambo epolati. Dossier pe epolaka nango te. Jour l'autre yo oya kaka. Maintenant jusque là mutu oyo atindela Manick de John mandat d'arrêt wana toyebi ete. Toza pe na confirmation ya kopesa bino te. Po mutu atindi yango kombo eza wana ni sindi ni bato afinga na internet ezaka ya procureur ya parquet ya kalamu o bakomi wana na kati ya mandat d'arrêt wana. Procureur ya parquet ya kalamu nde ya signe. Entre autres, toyebi makambo sote. Conseil muke pona Manick de John, oza mama, oza bana. Oluka carrière ya mwana ekende liboso, entre eta yondo finango. Tant bato ba page belé bande kolobela ngwa, nga bando mona ngoma be ndeni mbakoloba ndeni bakoloba. Tant bana yo vanda suite ya makambo osalako, na yo mona ke muta obomela penza. Prince Babia Makambo, c'est sa maman par rapport à sa comportement. Ndaza ko affiché na tout le monde. Luko soigné pardon, ta izanan. Prince Babia nano yemba tanti mumonte na mboko. Ngana nkutu na yoka ngote. Mais sa maman atambola toujours na komboni na mno. O béni mona te. Et puis ça katika comme mwana ngasala boy o béni mwana te. Conseil Manick de John maman na biso. Pourtant on mi bengi maman Cindy de Caire, c'est que ça maman nanga. Conseil pinza. Ça makambo malamu mutu nyoso za motema polele pour na Prince Babia. Makambo superstar tout le monde azaki sima Prince Babia. Ko voter même bato yo finga kutu, balongoli ma finga wana na mutu. Po yo yaka mabi. Balongola ko finga na nyoso tu na mutu Prince Babia voter ba grâce te moye ba sinta kapage banani bo voter bo sabo ba grâce mbizi po famille zaka auto bota mina bango ya makila te libanda déjà malgré makambo malgré insulte na yo déjà ba contako comme une sœur o nasaki nango ya ko expliquer bino pe ya koloba yango wana pona après-midi à l'élo. Par rapport à un mandat d'arrêt ya Manick de John ou indice internet à présent. C'est que nasaki nango ya ko éclaircir bino yango wana mais jusque là mutatinda yango to ebite mutatindi te mais mutatinda. Makambo eleki eza pe loko kutu ya après makambo wana te. Après makambo ya Cindy le cœur na Manick de John te eza makambo ya avant. Mutayebi kake mutayebi kombo na mutatindi mandat d'arrêt wana ezaka Manick de John yemoko ezangai na bino te ba page tozo publier wana biso kumu Afrika no émission na biso ya Vérité News tolandela makambo na source pona oyela bino ba information donc dès totikali pe to la te tozo landela bino si réellement c'est Cindy le cœur o atinda kango avant aiba ke makambo ekoma yeba kuma liswa banzambe tozonga awa pona ko pesa bino information pona ko éclaircir bino aussi si ce n'est pas aussi Cindy le cœur c'est autre personne tokozonga pe kaka pona ko éclaircir bino kaka pona ko ebisa bino ke ce n'était pas Cindy le cœur ce n'était pas muto intel Manick afinga ce n'était pas nani c'était muto intel toko ya wana pona ko yebisa bino on a zaki nango lelo pona ko expliquer ba chan internaute na biso ya Kumu Africa Design ya Kumu Africa TV plutôt comprenez biso toza Kumu Africa TV toza Kumu Africa Design na Kumu Africa Design toza na pona décoration intérieure extérieure toza na pona ba lumière cachée ba plafond staff genre ya ba clip nyonso bévénement nyonso to couvraka et puis na ba mariage de rêve tozala wana pona service na bino après cette belle analyse bokata te botati na suka bokomona tokotela bino quelques extraits ya ba mariage de rêve au Kumu Africa asalaka
Donc comprenez, si on a beaucoup Africa Design, on peut tenir à regarder, s'il vous plaît. Pour tous les comme Africa TV, na comme Africa Design. Na lingara bino vraiment énormément. Donc aussi ça analyse na bongoté. Ça pourtant même na paye ça ba dédicace na ba oyanga. Là je dis un grand merci à celui qu'on appelle comme ça Viron Nzambi Jikakus, comme Africa Design, comme Africa TV, artiste à plusieurs styles. Azana pour la décoration intérieure et extérieure, la lumière cachée, le plafond staff. Azana pour la amélioration ya banda kunabino. Donc nous surtout oyo ezé concerné ndaku makambo ndaku ya décoration déco intérieure et extérieure. Azana pour tout, contacter Viron Nzambi comme Africa na bureau nae Mobimba, l'équipe technique nae Mobimba. Et merci à celui qu'on appelle comme ça Michel Ndonga derrière la caméra, ainsi que à Jérémy Mbala et à Remède Jikakis, Remède Nzambi Jikakis Ndoya papa, maman t'aime bien. Na bato nyo surtout balinga biso émission na biso so ekoti, aimer, commenter, partager. Et si j'action à bino et ça à biso to kende liboso. On se retrouve à la prochaine. Bye. Tozande awa Viron Nzambi Nkumu Africa TV. Mon entier Bolanda. Ezaka moko. Nkumu Africa TV. Bon s'abonner belé. La population, abonnez-vous dans Nkumu Africa télévision Kitoko. Ma vérité. Nkumu Africa TV. Vous s'abonnez massivement. Baïbalingara Serge. Vous s'abonnez dans Nkumu Africa TV. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Zambé à l'opposo. Au combat qui la poso le quoi ya nyama. Le quoi la yankewa. Le que c'est topengando. Dr Guilain le Bourgeois. Azo zongi sa poso na o net na film. Pour être belle et naturelle. Fréquentez Guilain les Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau. Mon secret, c'est Guilain les Bourgeois. Dieu de la peau. Guilain les Bourgeois, pouvoir à l'opposé. Pour vivre, parce que pour ils ont besoin, ils ont des places dans mon corps. Pour faire une benda beauté. Olingi benda benda beauté. On a la peau à bébé. On a vraiment la taille à bien. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois, une réponse potentielle à toutes les peaux malades.